Mbote 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 bandeko balandi, mbote babone ya Miss Elongation, Belonga Lover, je vous love ya trop. Merci beaucoup na confiance bo pesanga mwana bino leki na bino bisika bipai wapi video na biso ekozwamela bino soki nanu bosabona te na chaîne na biso, n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Voilà na numéro na biso ya lelo. Nazoyo keso kitezo mata pardon à l'équetu, bandeko. L'humilité précède la gloire. Tant ndeko asali mabe à reconnaître mabe naye, asengi bolimbisi na miso ya bato bandeko foko zalaka na motema wana ya kolimbisa esala kaka bien. Ndeko soka sali mabe à reconnaître mabe naye, aleki na média à s'excuser peut-être à lezaki bato, peut-être abetaki bato mabaku foko limbisa poto abatu toza batu msusu muko msusu yope okosalika moko ya munene okoluka kuto senga pardon na bato espace kozala te po yo limbisa kate bandeko, il faut ko limbisa epesi pasi ndeko na biso leketu selon ndenge na yoki nde na landeli mwa muke ndeko abetsa makili baku na émission ya koloba to ko finga to ko benga ko humilier to ko jumine ndenge bango moko balobaka ko jumine ba comédien ndeko na biso abengi bango baza ba chose tellement elezaki batu komona comment leketu azakana ba comédien ake ko benga ba comédien ba chose esalaki pasi batu ebele basepelaki na ngote mais ndeko na biso mwana panda leketu aleki na média à s'excuser et comme il sous humiliation peuple congolais. Non, pas jusque là. Et comme humiliation, ya pardon, ya leketu bandeko. Et puis si pas si, toyoka, ndeko na biso ya mwasi, alobi eloko, na pardon ya leketu, batu msusu ba sepeli pete, ndenge leketu asengi pardon, ba misusu pe bayambi yango ka ndenge bayambeli, menga na ekoloba na biso na mokona lelo. Pardon, l'humilité précède la gloire. Pardon, c'est une puissance qui libère. Ce qui les questions à reconnaître ma benaye, à s'excuser na communauté, à s'excuser pas bandekonaye, pardon, ya bandekonaye, pardon, comédien, et comme sujet à mon kérité, parce que à se libérer, à se défouler, à dévouer na moté mané mobimba qui à reconnaître ma bé. Boyamba pardon, parce que boza batu, binope un jour, boko sala ma bé. Bino kutu pe bosala mabe to mona ba pardon na bino te mais leketu azaka na komi kitisa soki asali mabe asengaka ba pardon. Voilà tolanda ketu vous en avez tout le temps ou qui n'a na restaurant na ye village panda vous en avez tout le temps bani tout ça molo ba moti osa côté na ye trop monsieur zaki mutu mususu moyeye. Il faut me répondre. On a tenu aux questions. Ok, merci. Ce qu'on dit que dans le bas côté, ça peut être un kilo boye. Là, c'est ma boissa, na c ou bien na 5 minutes, na 10 minutes, comme ça, 100 minutes. On a le bosso, on a matin, on a tout les gars. C'est la question, on a répondu à qui va éviter. Puis, on l'a n'a pas l'air pour répondre. C'est ça qui raisonne. On appelle 600. Mais dis-moi, et ça, c'est qu'il y a un côté lié ou pas. Là, ça direct, on a un chaîne, on a un plateau à la na condamna qui est quelque chose pourquoi pas alors ben ma bête na condamna qui est mais sauf que na lobby boye mais que tu as lobby ma bête a sengi pardon to tika elika c'est-à-dire que tika les cartes que autorité ngana ko obligé batuba di pardon na été na ba on dit ma batuba di bise c'est-à-dire mutu na mutu a ebi nga yambe di pardon na pas les quelque après na ko loba boye ndeko kuto beta ka di bakute asala rappel ma bébé l'été quand on a mukola beti ba pourquoi pas to limbisa to comme ça comme on va faire du monde et bon boni na ba oh ba fan de la biso na comédien on a ko sali ma réputation na biso on a ko na biso makambu o ezate mutu na makoto to mona présent Kalemba wa ndeko na biso mida mama foyer nena traité 4 jours il y a direct à finga ka présent Kalemba on a dit que les gars no ba ki bien wana MC Mamolo ba no yebate on met dani solo ta ko créer ma problème parce que ma problème maman minene on a tanga bilo kuna mozo ko kati oh les quatre bengi batu ma chose c'est-à-dire que batu tout quelques personnes là loin ba peser le même batu tout à l'ongula qui c'est tout ah nenepe on a dit la chose
Vous comprenez? Mais le problème, c'est que ma coquette, c'est les caca qui n'a pas maman, non, à mon pandis. Ma comédie. So, vous voyez, c'est comme ma coquette. Le que tu as mon pandis. Soit que n'a pas maman Mélantin, comment ça, maman Mado, maman Veuve, parce que le Cameroun a dit à coquette, maman Mado, son a beau sanité, ouais, papa, la chose sans souci. À mon pandis, à mon bijou, ma maman, pas poser maman ma question. So, on a soit fini ma comédien. Pourquoi vous créez un problème? Pourquoi vous nous handicapez comme ça? Il y a Maurice de Kouna a suivi quand la bien les que tu fais, mais à essayer de tout prendre à 5 000 pardon. Vous avez ma tumbaron qui s'est à quoi commis qui s'est pour la binote? On aime de 100 000 qui s'est pour la binote, combien sont par la binote? Non. Je t'ai qu'à reconnaître à l'objet, mais à 5 000 pardon. Ou à quoi l'imbi ça, l'imbi soit l'imbi c'était tout. Dans ma casse, la mise à tout coup, ça m'a la samu. Pour la mettre à la banque, surtout dans le maman, ou comme super, on s'appelle un ou maman. Ce qui m'a dit qu'on pardonnait, l'homme fait parce qu'on pardonnait à qui. Soit on s'accoupe ma belle dans mon lit, ça dit ça. Pourquoi personne n'a monté qui a sali les camons, c'est comme le roi du colon a fait. Bandeko babolingo, quelque part, ndeko na biso nene botai liso likolo a liso, aza na raison, parce que binope, ba comédien bo salaka mabe, boleka kosenga pardon te, hein. Ba journaliste pe mususu bo salaka mabe bo touchaka ba personnalité ya bato ndenge ndeko na biso nene be botai alobi boleka kosenga pardon te, mais quand même na ngambo aleketu soki asali mabe azaka na facilité wana ya ko reconnaître mabe na ye asengaka pardon. Na vana na ye te, hein, na mona ye kande na mona ye c'est un garçon humble, gentil, azala na ye bien, mais soki asali likambu ya mabe leketu azaka na facilité wana ya kosenga batu pardon. Mais bandeko nanga na micho ba comédien mususu mbutu mbute koti ba msusu bandimi pardon, ba msusu ba boyi pardon, ba msusu ba boyi na bango ba ndima na bango pardon te. Leketu meme pio nene botai andimi na ye pardon na yo, tout va bien chez nene botai. Bino pe batu bochikali bolimbisaka ndeko. Miselonga so ya koporter un mot na erreur ya ndeko biso leketu bolimbisa ye bozwa place na motema na bino botika kokangela ye ba prison ya mitema botika ndeko mususu kuna lobi pourquoi leketu asengi pardon tozaka ndenge moko te bandeko nanga leketu soka asengi pardon parce que a se sentir lésé, a se sentir condamné azokisi mitema ya ba mama po ya zaka mwana ba mama leketu azaka mwana ba mama aboyi image ya leketu ebeba. Oui, aboyi kombo na ye ebeba po ya atika na ye barando, atika na ye mamba mafinga, commence la vie na ye normal. Azala isu na kati ya babuzoba wano bazalaka kala wana te. Leketu a changé na ye quand même po mutu pesi pa mutu soka koli a changé ka koma na ba façon d'agir moko boya ya bato a maturité. Voilà. Ndeko yo siliki po leketu asengi pardon te, kote kuna ko silika te. Tika pardon ya leketu esalama esenga mandenga sengi. Esika eko yamba na mitema ya bato eyambami, esika pe eko yamba mapete essentiel nzambe na likolo amoni ke leketu abetaki bato mabaku, ndeko leketu asali nini asengaki pardon. C'est ça. Des fois na vie tango sali mabe faut zaka na facilité na mo wana ya ko s'excuser devant bato et ça ka bien ko lingate otikalaka na ba fardo. Je comprends. Oseli kamo bo o sepelisi bato te beti bato mabaku yo tie minen o tie kibongai o tika bato na ba fardo. Eza malamu te bandeko kisha se baby na ngwa senga pardon te poani. Kisha se baby na ngom mutu mso mona ko lingelo polo baka ba comédien nyoso ba chose. Leketu alongoli ka papa lombe, alongoli papa masumu, alongoli ba mama o ba se respectaka ba papa misusana ba papa masasi, alongoli bango, les restes nyoso batikali baza ba chose. Mais tant où leketu a reconnaître ma bena sengi pardon, pourquoi ce que pardon à leketu est bendi sous polémique? Batumsu ba sepeli, batumsu ba sepete na pardon à leketu te. Boyamba pardon à leketu, boyamba yango parce que aza honnête, aza hypocrite te. Ma comédien. So boye bo bimi c'est comme ma coquette. Le que tu as mon pandi sango. Soit que naga ko ya maman Mélantin, comment ça maman Mado, maman Veuve, parce que le Cameroun a dit à coquette na maman Mado, son a beau sanité, ouais papa la chose sans souci. Aza mon pandi sango, aza ko bisha ko ya maman pas poser maman question. So on est soit fini ma comédien.
Pourquoi vous créez un problème? Pourquoi vous lucrez comme ça? Il y a un Maurice le coup à Civic, t'as la bien avec tout mais à essayer de tout pour l'année à 5 000 pardon. Vous avez battu par contre qui s'est à quoi il commis qui s'est qu'on a piloté? On aime de son qui s'est pas la même commission par la bidon, non? C'est ça. Reconnaître à l'objet, mais à ce que pardon. On a connu ça, l'émission, c'est tout. Na makasi na bisa ke da tuku sambo bala sambo ponga pe na beta kaliba ko surtout na ko ni mama ko comme super ko sa pere no ba mabe so ki na bi ko pardonner te lo bi fe ba ko pardonner ngate so to sa ko mabenga mo limbisa biso ngo pour ka so na muta mo kila sali likambo ko limbisa ko mi lo kwa likolona se. Voilà bandeko na ngai numéro na biso ya lelo tosuki awa pardon ya lekechu boyamba yango bochika mote ya mabe peuple congolais. Pepe congolais bochika motema mabe lekechu na ngambu na yo pe foko kontrolaka maloba ya koloba foko kontrolaka kolekanaka na maloba pe eza pe malamu te tango ozoloba foko kontrolaka likambo nyoni koloba eske makambo so na lobi yango ekoya na mabele kitoko ekobeti batu mabaku te batu nyonso tu ba comprendre makambo ndenge moko te batu nsu ba comprendre likambo na facilité te ke likambo lekechu alobela ke na sens boye te obima na oka mwa mabe na communauté obima na oka mwa mabe na millier donc il faut contrôler maloba po salaka bien bandeko na comme nanga na suka bipa nyonso tu bokozwi la vidéo na biso bo hésitez te ya ko s'abonner bo aimer vidéo bo partager bo commenter et ça la biso kaka bien soki ya koloba ezali to ko hésiter te ya koya lisusu kolekisa message bandeko yango na tongo ya lelo to ya kika koloba le pardon c'est une puissance qui libère. Mingi soko sali mabe o reconnaître mabe na yo kozala na sonité tika batu baloba o bakoloba essentiel nzambe na likolo amonike te lekechu asaki mabe na bandeko na ya betaki bango libaku asengaki bandeko pardon na place ke batu batikala na fardo na mitema na bango po lekechu alobaki ba commander baza ba chose eza bien te yo sengi pardon o akoyamba yango gloire à Dieu o pa koyamba yango te mikumba na ye etali na nzambe essentiel likolo na se emoni ndeko na biso lekechu asengi pardon. On se revoit à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye, à la prochaine.